natamboli na l'église amoni makambo mingi on a komai komona kezali atteinte na vie nanga na vie physique na ngai namoni ke te so na landika l'église na koya kokufa mais tel contenu ya ba makambo na mbondaki na moni na zonga ki sima na vanda ki nanga na komika ko bondela ngamo na ndako po église na comme so ke église nyonso za ko zala ka dessus zambe nanga na suki kabon na yebu elekite me yondo leko na zongi na lali. Pardon maman, na moni kozo loba vraiment belé mais lo na ngine bakaka. C'est vrai que tu as été déçu par les pasteurs, bah des décevants yo, mais nous c'est là on y est salé que na ko La Bible déclare l'esprit viendra comme un fleuve. L'ennemi viendra comme un fleuve. L'esprit le mettra en fuite. Attaque l'année. Attaque Sangana. Le gars du le lieu de vendre de qui Samango. Nous avons posé que les amis de vendre le cigare au Sala. La carte de notre maman, partout c'est notre famille, nous avons appelé les monsieur de notre famille. Alléluia. Que je donne la papa. Que je donne la. Que je donne la malina. Vendre le Samalino na yo. Na zote le Samalino na yo. L'homme de chaud. L'immotion na de l'homme. L'immotion na de l'homme. Papa. C'est très important. Nous voulons encore écouter une petite exhortation dans Genèse chapitre 25, à partir du 21e verset. Bien-aimés,
ebele bakanisaka mosambo ezonde bamama nde babongelaka bapapa babongelaka te raison pour laquelle bapapa nyonso bakini ebele bake komipesa na misala bamosu babei basesize misala boyebi ntango boya boyebele bamama bakotonda awa nyonso. Et je ne sais pas pourquoi, quand il est problème, c'est seulement les mamans qui se mobilisent. C'est seulement les mamans, mais pour la nuit. Il y a un avant l'étranger, tellement dans la vie nationale dans le monde. En bien dans la nuit, nous avons béni dans la rue, il faut pas mettre dans la terre, on dit que là, il y a un monde, si vous voulez le cinématique, mais aucun barrage. Et quand vous allez dire, alors, moi, si vous avez tout le monde là, on est obligé de dire, tout est prié, on a dimanche en commun. Quand on a dit, on a dit, quand vous soyez accueillis, aussi comme moi, c'est un atout. À mon si vous nécessitez la prière, on a dit que nous, si vous avez un cas, à commettre la difficulté. Nous connaissons de la première, jusqu'à ce quand vous êtes un papa, on va nous lancer l'intention de la prière. On va nous donner la casse de la prière. Papa, le Seigneur dit aucunement qu'on va contraindre les limites. Parce que moi, ça que je suis dans la prière, mes réflexions, moi, c'est pour qualifier. Les réflexions, c'est les calendriers, si parce que nous, on la tête dans la bonne du lit. Et nous, posons dans la Genèse 25, à partir du 21 verset, la Bible, c'est si. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Donc, tout le monde couple, il y a Rebecca, il y a Isaac. Et quand ici, il faut que moi, ça va naître de notre vie. Et que l'autre aussi, dans le cœur de l'homme, ce n'était pas la femme qui était partie chercher l'Éternel, mais c'était l'homme. C'était l'homme. On dit que dans d'autres histoires, dans d'autres dossiers, il faut que l'homme se met aussi de nous pour chercher la face de l'Éternel. Aujourd'hui, Rebecca pouvait être au travail, parce que nous savons que nous sommes des libertés, nous savons que nous sommes des communautés, nous savons que nous sommes des électricités. Tu ne peux pas attendre ta femme, c'est toi qui vas te mettre debout pour aller chercher l'Éternel. Rebecca pouvait signifier ta famille. Quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas dominer, tu vas chercher la face de l'Éternel. Ici, la Bible déclare, Isaac implora l'Éternel. Alléluia. Isaac implora l'Éternel pour sa femme quand elle était stérile. Moi, si à son côté, mon père était comme Mukanzam, a été comme Lélélanzam, Penzam, Yoki, a sali que moi, si à jouissé. Bien aimé, moi, si la zone de l'église à la Moussa, moi, si la zone de l'église à la santé, écoute dans la vie à bas dans l'eau. Moi, c'est écoute dans l'entreprise dans l'eau. Écoute dans la préoccupation dans l'eau. Pendant que ça ne marche pas, et c'est le yo papa peut ôter les mains. Yo papa ou le kanzame. Ils ont ma yo peut entreprise et pour fondement. Pour nous saluer pour fondement. Maintenant, ce qui dit non, nous dit comme Jésus. Mais nous aussi dans le temps maintenant parce que Jésus dirigeait l'armée de l'Éternel. Pour dire que l'Éternel était avec eux. Or, il s'est éloigné à cause de l'interdit. Bien aimé, aux papa, vous allez responsable de la affaire de nous. Vous allez responsable de la mission de nous. Vous allez responsable de l'acte de nous. Si à un ça ne va pas, le papa doit réfléchir pour savoir, pour chercher à connaître pourquoi ça ne va pas. Je veux diriger l'armée à Israël. À découvrir échec, à découvrir perte, à découvrir louer côté de l'armée. La malade est comme le monde qui est mort dans le à cause de la fièvre, non à côté de comment. À cause de la malaria, on va se dire qu'il y a qui se met à 3 jours. Mais moi, on a mené qui n'a qu'à qui n'a plus faim. Il y a des gloire à l'Éternel. Parce que l'élève de la grâce suffit danger à Télémie. Danger à Télémie, non. Et donc, nous sommes reconnus en mouvement. Il faut nous grandir. Je vois mourir dans des tout dans le mot comme un bouquet. Mais quand on est dans le petit d'amour, et pour nous, la militaire, Francis, mais qui est ici dans l'eau, habité où? Où est le problème? Ma frère, là, papa, là, ma frère, là, nous vient mériter son salaire. Tout travail procure l'abondance.
il n'y a pas eu de développement, il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu de multiplication. Mais au Vanda Nayo Kaka, nous avons ça. Bien aimé, il y a d'autres choses, l'Éternel apporte toi. Nous mettons pour que nous avons à ça là. Je vois ton le qui, la vie de Dakar. Il a fait passer presque toute la journée face contre terre, empêchera les amis. Avec quoi qu'il poussière, à l'Élisande. Alléluia. Oui, dans le temps où il est ici, si on entend la Bible, il faut que quelqu'un de réfléchir à comprendre pour se poser la question. La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses mauvaises par interdit, ils les ont dévorées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël, les pères qui les résistaient à leurs ennemis, ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Regardez le séminaire. Je ne serai plus avec vous si vous ne maîtrisez pas l'interdit de vous. Nous avons vu à Israël, la cause à la mission sur la bibliothèque, ceux qui, beaucoup qui peut-être écrivent comme bonité, ce que Billy, si ma père est le côté de la cause à la bibliothèque. Donc, nous avons fait cette bibliothèque la réflexion, donc on a tout sur le roi. Il y a d'autres choses bien aimées. Aujourd'hui, c'est l'exemple de la loi. Non. Il y a d'autres choses qui vont dans le mélange que ceux qui aiment nous bien noter. Dans un monde à bâtiment, là, aveugle ou aveugle, bon, il y a des santé que nous ne sommes pas aveugles. Donc aussi, c'est le conseil. C'est ça que mon frère, le monsieur d'existence, au premier, au lit, il est aveugle. D'accord? Moi, tu l'as question, après, le monde où il s'appelle la première commune. Est-ce que dans un lit? Il va avec le monsieur, ça monte dans la tête. Le monsieur est allé mis sur le lieu, au lieu d'être dans un vrai gouvernement. Hein? Ensuite, dans un lit, il y a un monde. Non. Un aveugle, c'est un lié. Au lieu d'être un aveugle. Nous avons ça, nous avons ça. Pour nous avons fait le monsieur, il allait à d'autres temps de la salle de la aveugle. En silence, on va parce qu'avec le temps, on est toujours dans la réserve. Vous voyez dans quelque chose à faire. Vous avez été? Bon, de deux. Quand vous m'avez dans Martino, est-ce que Jésus est dit que Martino est aveugle? Aïe, m'a dit que parce que la maman n'y est que même. Mais Jésus vous tout donné au milieu de ça là-bas. Nous. Bon, peut-être que Jésus a dit avec le ressort de tout le monde, vous avez dit. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, vous avez dit que l'homme m'a remis, c'est ça la réponse. Ensuite, il m'a dit, c'est bon de te dire. Mais quand moi je crois, Jésus avait compris qu'il avait besoin que l'Israël est mon. Alléluia. Mais Jésus a dit l'apôtre Bartimée à l'homme. La salle à la Yoni, Bartimée répond, dans les demandements de lui, les sources. Bien aimé, il y a dans ma table de sources de là. Ceux qui ont dit qu'ils vont dans la terre. Vous savez, il y a des gens qui viennent pour tenter Dieu. Il y a dans partout, il y a dans le canzambe. Alors, il dit que dans la problème, au lieu qu'à l'homme de la terre, ils ont besoin de animer ça. Vous voyez, on a dit que vous voyez pas là-bas, vous passez, vous voyez pas là-bas, et vous voyez dans le bateau, mais vous avez besoin de bien aller, parce que vous êtes vous avez besoin d'adapter. Ce qu'il faut enlever l'amour, après ça, la volonté à enlever l'amour. Et nous, notre commandement d'ailleurs, nous voyons des ensembles pour ça d'ailleurs, pour que les enfants de voler à orienter. Alléluia, Église. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Quand nous sommes venus ici, nous sommes venus chercher la face de l'Éternel. Il y a plusieurs papas qui doivent payer. Après cela, nous sommes donc on sent que dans le monde, c'est le qui va préoccupation dans le monde. Mais ils ont des problèmes dans leur vie. Ils doivent chercher la face de l'Éternel. Papa, dans le monde qui est abandonné, c'est comme si dans le monde, on a abandonné. Oh, papa, je réfléchis, le monde ne touche pas comme visionnaire. Il faut papa nous cantar. Papa, rester dans notre regard avec un visionnaire. C'est très important.
Pour qui, dans 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel combien? 1 Samuel combien? 1 Samuel chapitre 30. Nous aussi dans le pays dans l'église est dans le premier. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et à Tiglac. Ils avaient détruit et brûlé Tiglac après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici étaient brûlés. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient émenés à captif. Donc David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils eussent pris la force de pleurer. Nous le dessus dans notre managa. Tout le monde sur la voie les gens qui donc eux en zone là, après la classe à la ici, les noms. Vous comprenez pas? Après. David, na bato bazaki na ye balie bakuti mboka batumbi biloko nyonso bangoma bakena bana na bango bazinda na basi so biblia David na bali kolela baleli ti bazangi makasi ya kolela okomi na niveli plutôt sur la place on sait que ma collègue avant la casse avant de parler on a dit qu'on est donc avant la chose qu'on a bâtie et il y a des gens qui sont comme ça dans leur vie il ne faut que pleurer et pleurer le bas de nous responsable à notre moussalaté à ça la compréhension que j'ai vu le problème oh là, il a fait un combat. Le monde, c'était un combat. La vie, c'était un combat. Ce qui est français, il n'y a pas de son métier. Il y a des sortes de gens. Pour dire qu'on va condamner au sein de n'importe quoi. Et on peut s'intéresser pendant les bâtiments. On ne lit pas. Papa Bumba lelo oyo tomonaka yakoma témoignage na biso bonene papa Bumba mokoloba oyebakaki na terrain bazi koprésente ye seigneur Bumba azogalele nayebaka eloko moko akenda kosomba pondu azokenda pondu azobeka pondu akumbeli bana na ye yape déjà peut-être mirimilien tout ça Bumba lobi bino bokosekanga mpo okumi pondu me bana bino bana nzala bana basali balia oza papa esengeli ozala responsable oza mobali esengeli ozala responsable bolimbisanga peut-être oseretrouve awa okakela kunge ndenge na ndaka mobali oyo akenda kovanda na ndako ya bokilo oya ozana na ndako ya bokilo soki oyuti voyage oye ozokende mission mais kovanda na ndako ya bokilo te mpo oza na esika kovanda te. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ce n'est pas de la famille de la femme. C'est lui qui va faire dans le bouclier. On s'attache à sa femme. Hein? Au panel. Au panel. Au panel. Est-ce que les hommes ont dit on s'attache à mon client? Donc pour dire que les hommes ont bien, on va lui moi si, on coupe en difficulté, on que nous vend dans la famille en moi si. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne s'attachait pas au kilo. À mon titre que ce n'est pas le cas de l'automne. Aux hommes au bas, l'homme doit se battre. On peut la ramener la vie. Il y a fini la peine de tout le monde. Et c'est que nous avons un capot va au bal. Au Canada, côté. Alléluia. Comme l'immaté ose la foi pour ose. Foi bazela lo na kati na misala na kati na activité na kati na action
fois aux gens mais ça les fois aussi dans l'auto aux gens mobile il faut au Luca il faut au dédier le moment dans l'Ecclésiaste chapitre 3 il y a un temps pour toutes choses moment où de semble les amis moment peut prier de Sili au Kessalou au Luca kala bacamarade na nini baosala nini basala na nini yangola bango pembeni ntiama loboko na misala baninga mpona mibali baza na goligoli ayebi kokrie te ayebi koluka te kaka kolengalenga kosengasenga ekomisi ntina lokuta kokosakosa mpo azwanisa bana alleluya awa bilobi David na bato bazalaki na ye baleli jusqu'à ce que bazangi makasi ya kolela heureusement David asalaki violence mais ata soki toleli tokozwaa il faut action esalema et la Bible déclare bien-aimé na verset 8 et David consulta l'Éternel en disant poursuivrai-je cette troupe l'éteindrai-je? L'Éternel lui répondit poursuis car tu éteindras et tu délivreras. Gloire à l'Éternel. C'est ce que nous sommes venus chercher ici aujourd'hui. Nous avons des histoires, nous avons des problèmes, nous avons des choses à régler dans nos familles. Nous avons des choses qui nous tourmentent. Nous sommes venus chercher la face d'Éternel. Donc vous avez sauvé dans le lit de vos familles. Sauvé dans le lit, dans le souverain de vos familles. Nous risquons même d'un coup de dans le côté. Il faut même nous calmer les armées. Voilà, David a consulté les armées. Quand les calmes comme les gars, David a créé, les armes de la famille. Est-ce que nous l'avons est-ce que nous avons nous avons mis Kendo pour que nous délivrer dans l'eau. Et la Bible déclare, David a landa dans l'eau, a coupé dans l'eau, puis a délivré dans l'eau. Et là aussi, dans le temps de la Bible, David a joué dans l'eau, puis a permettre à notre mot que il y a des choses qui sont trois mots récupérés dans ce moment de l'imaginaire. Alors, il y a trois mots récupérés dans ce l'initiative. Et comme qui s'en va la porte, c'était trois mots révélés, les mots consamés, et que c'est le jour de l'eau, et que tout le monde de l'eau, miracle est possible. Mais trois mots bien aimés, la chose s'appelle dans le moyen. Trois mots de séparer, trois mots de prendre les âmes, trois mots de communiquer de le la main, et que la main na yo na yo tulemo o makambo nzambe kosalela yo okoki kozanga te ozanga te eza ye nazolokola ndenge azolokanga tulemo o kotikala yango octobre ekokoti tikokoma na novembre na décembre miracle nzambe kosopere na bongo na yo ekangamaki kofungama ekimaki ekozonga ebebaki ekobonga esika constellation ezalaki bakokonsidere yo okovivre miracle nzambe. Nous avons besoin de pouvoir gagner, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je dis que tout le monde est sur le problème que nous avons. Nous avons sur un peu sans de problème là. Nous avons la dossier, la CGI. Ah, comme ils sont nous avons pas mis un problème, mes amis. Dossiers, amis. Parce que David est là qui s'y va vivre. Il y a des consulter comme la tête, il faut consulter les gens. Il faut consulter les gens. Mais on y va compter quand même un dossier ligne. Parce que David a conseillé Isabelle pour les libres pour un bacana qui va faire le monde. Nous y va compter quand même un dossier ligne. Moi, je suis un dossier Isabelle, il y a des gens qui ont le A. Tout le monde qui m'a donné la mission de C. Oh Jésus, merci. Zambe,
C'est dans la bonheur du cœur que la bouche parle. Quand la vie est là, il y a le sala, le sala, il y a le sala pourquoi. Pourquoi on dit aux Anahao, on est comme Kami, on est comme ça, mais aussi on a le fait présenter les amours, on a donné de l'exemple de l'Alléluia. Le lycée du Cameroun, le lycée du Cameroun, le Sika Oya, Bembe Lanza. Bembe Lanza. Il y a un seul du Cameroun de la paix à l'autre. Il y a du Cameroun au Bembe. Donc le Yombe et Yomi, ni le Oyo de Sika Oya, Dieu à l'éternel, Bembe là. Pourquoi Bembe là, le Bamba Loba? Le Bamba Loba. 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 Le seconde l'ensemble. Le seconde l'ensemble. Après cela, vous le côté. Vous allez la paix dans le bateau. Vous allez la barabachine. Mama,
c'est la justification de Makila na Yesu. Il s'est donné à justifier la Makila na Yesu. Atanisa bangina na yo makila na ye ezapri e Afrika qui peut yo dans la racheter. La Bible dit que il a pris la condamnation pour tout celui qui est en Christ. Condamnation exacte à travers makila et la fitaki. Le dit à Gazo Langalo, makila et le gana. Et justifie yo to donner la condamnation aussi. Bondela, 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 bondela. Que je bondela. Rababarabasho, yawe makila na yo, yawe makila na yo, yawe makila na yo, nkele makila na yo, nkele makila na yo, et justifié, makila na yo, et justifié, liboka na yo, makila na yo, et justifié, liboka na yo, makila na yo, et justifié, liboka na yo, oh Jésus mon Dieu, oh Jésus mon Dieu, Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman Sylvie. Toza liboso balanso ben de Dieu TV on va abonner na tout nombre mati massivement pour ba qui annonce pesa qui pour na journée prophétique ya ba papa le 3 ya ba maman ça le 4 le octobre et puis na 3 jours ya vanda na C o eza semaine prochaine le 9 le 10 na le 11 to moi nombre vraiment ya ba abonner mati to pesa ba vraiment félicitations mingi mais ce que to ko ka to moni ba papa nde ba continue à le sambo très plongé dans la prière tout le monde peut y une exhortation mais tu vois que ça jeune prophétique à maman ndeni yo intervenir non to sala raboué ngana ko so ba papa na kambi bango intercession na teyi bango papa na papa akubondela pour na problème ni na zanango par apprendre moko arboleka sko epa ya mama to ndenge bo mundi bo na clôturer nde sikoyo mateya na clôturer intercession sikoyo bozela bozomona siko ndenge moko azokota pa mama et si ya moyen bozela bozo ba impression ya ndenge bazokota boyoka nini babondelaki ndenge bakoti pe nini mama akolobela bango et boko comprendre que ezali etinda o nzamba pesa kibiso eza grâce o nzamba pesa kibiso ndeka na pesa ka témoignage koloba ete tango na proposaka ma master na libala azalaka mosakolité mais nzamba lobaka na ngai que moi si on a pêché na sangisi bino ka pour na libala te mais na sangisi bino lokola basali na ngai pour la délivrance à libota na ngai moi si na yo akotola mosakoli akosakola na mokili mobimba akosakola kola bakonzi ya mboka et tana zwaki ba message wana tudindaki plus na kati na mabondeli et na mabondeli nzamba kosala grâce dona bandi kofungwa matili le comme ministère prophétique nde sikoyo tolukaka chaque année to sangisaka batu to bondela to mema bango epanzambe ko pe moko na moko ayeba volonté nzambe ezali mpona bomoi na ye to pe par rapport à ba directive na ye to pe par rapport à ba projet na ye lokwa na kumbaki ba papa na kati na intercession
faut que papa balingaka mingi ba prière te pour lobi nde ba mama nde omona mingi ba mama tongaka awa nyoso. Donc je crois que la silisi par nanga ce que maman de ce que aosa ce que par naie bozela bolandela bato bazokota pe boyoka nini oyo bazoyoka pa ya mama pour comprendre que Nzambe vraiment solo alobaka. Merci beaucoup évangéliste. Tout le monde a l'impression que papa, au bazokota na journée prophétique na bango pour qui journée na bango, Nzamba a recommandé qui bon après tout zonga na plateau na vision. Le 9, le 10, le 11, tous ensemble na évangéliste Ernest Mongu pour au moins d'être ensemble na bino pas fils au na kati ya consultation prophétique toka oyo Nzambe alobi pona. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni okoti na kati ya pa musakoli to yeba. Est-ce que makambo saka lobby et que na nzela mona oyo semble comme sujet de prière na yo? Oui, maman musaka lobby za bandenge wana ma senga ipona ngai. Senga ma pona ndenge wana restement Nzambe asali puissamment alobela mambo telipona nga vraiment. Na wa lobby pona ngai na mona ngizaka ya solo. Po ba na solo zonga ba quand même. Est-ce que là okoti na kati yondo bete li solo to ende mutabandi? Te ya bandenga li solo, nga bete li solo te. Bandou pisanga ta mamuza na yo boye oyo na sala pe kama na fina ngamo mouvement donc a fond nga sur mémoire bien sur les sur compte et vous êtes satisfait? Oui, na satisfait et nous sommes bien dans les lots ce qu'on globani pour un événement autour de il y a 3 jours vanda na se na évangéliste Ernest Mongu globani na bato wala puisque c'est en direct hein événement ekozala malamu pour mesana ka kozala malamu événement to salaka bato baya bakroire que na makambo oyo koleka awa ekozala malamu mpona bango babénéficier na makambo nyonso koleka rejour yango mpona événement tozozela yango biso nyonso tozozela yango toujours. Merci beaucoup papa. Boki ndenge papa fils alobi ye dans mosakoli ye ayebisi mosakoli ko moko te mais mosakoli ye moko bandi ko yebisa ye makambo o ba fisa comme sujet de prière na ye awa ayebisi pa fungo le peuple comme so asika apesi pe ba directive o eza pona vie na ye to moni papa na so mususa bimi papa bonjour. Bonjour papa kombo nani? Kombo nanga Bodon Chassa doyen. Papa doyen to moni opoti na kati pa mosakoli. Est-ce que makambo saka lobi na ekutana o zaki posa na yo? Bon makambo nyonso na yo ki pa mosakoli ezaki lenga na sengaki. Po nozala na doute na mosakoli te po ezamba liboso te. Asoka makambo ebele po na ngai po na libota na ngai pe to mona ngone ko kisamaka. Yango na yaki po na zaki komitumisama. Année o ezaki année ndamba déclaré que année d'accomplissement. Na moni 9 mois eleki na moni clarté. Nazaki na mitukisanga mitena kene na yo kana tuna Nzambe qu'est-ce qui ne va pas pour la bombo inanga pour la 3 mois etikali pour na échouer te yango na yaki pe mosaki alobi pour na ngai o esengeli nanga ko sala o esengeli ko sala te yango na zongi na esengo pour na bike ici fait na lenga na témoigner tozana événement na biso fanda na se o bana le 9 le 10 na le 11 la semaine prochaine et mon ami na que o baza misika ba se donner la peine ya kozala en direct pour to assistaka na mayenga ni wana to mona ka Nzambe asalaka ezali sécurité ezali ko ya masolo te mais bazala en direct pe bazala moko na biso ba komona Nzambe asalaka na bango. Merci beaucoup papa. Bana so bien de boyoki to yambi deux papa balobi même langage bango bakoti na kati balobi o bayaki nango te mais o basambe comme sujet de prière pe ba souci na bango nde yango mosakoli a révélé bango yango yango na singa bino na événement so ya fana se o ezali le 9 le 10 na le 11 bomboya vous allez abonner massivement, vous se brancher pour bolanda biso et que ça à Kinshasa de 8h à 10h, 2 heures devant le Seigneur. Donc le colonel Nzambe puis il y a Ernest Mongu à se manifester vraiment denga mesana. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa to ba kombo na yo? Kombo nanga Freddy Tajemba. Papa tout le monde yaki depuis tongo, tout le monde a kati ya prière au sambeli, ce que tu pas mosako to ba. Est-ce que makambo saka lobi na yo na oyo sambela ki ekokani? En tout cas, na sambeli na onga na yoke pa musakoli. Wana kuteleki so makasi koleka na onga na sambelaki. En tout cas. Et vous êtes satisfait motema na yo? À 120%. C'est-à-dire que l'équipe L'équipe makasi. C'est quoi donc ça va na ben de Dieu. On va on pour un événement où il y a la journée prophétique. En tout cas, tant que mon Nzambe, journée prophétique, les journée bénéfique. Totambolaka,
tozolia tozomela mais toyebi te lobelo nini okoki kokomela biso même dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans, 10 ans toyebaka te tokamwaka ntango tomoni proche moko boye aza kotambola kaka boye osango ye koya akufi tokamwaka me mpo na nga lelo nakoki kokamwa te mpo na se nakoti na mozindo nango nasi na comprendre réalité yango ndenge ezali Quand il y a un peuple sans révélation, un peuple sans frein. vraiment kaka ndenge olobi wana Toza pe na vraiment na biso ya vanda na se oyo kobanda le 9, le 10, le 11 et puis aux en direct ya Ben de Dieu TV. Nangi kami on invité bala na biso abonné à Ben de Dieu bazala vraiment branché. En tout cas naza kosenga na bandeko bazolanda ngai na bao bayebi ngai personnellement na bao bamonaka ngai na bao bayebi ngai te mais je leur dis sincèrement la fin ya motema na ngai baya koparticiper na eloko oyo eza bénéfique mpona bango eza bénéfique mpona bafoyer na bango mpona vie na bango misala na bango garantie nyonso tokozala nango na mokili ezaka na maboko ya nzambe soki nzambe aprotége te agarde te oyo nyonso tokosala ekozala en vain donc baya baluka protection ezala na maboko ya nzambe vie na bango ya bana na bango na misala na bango wana échec ekozala te merci. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa pousse na mke hein. Papa tomoni yo oti na consultation prophétique mais tomoni oza osambela déjà wa? Te nasambela te. Siko yebaki nouvelle yango ndeni? Bon, nalandaka émission à chaque tongo, à chaque 5 ans, nde nayokaki mbela oyo wana bayeke non na se présenter. Oye, au côté de consultation prophétique, est-ce que esamde na mosakoli yo mtobeteli masolo te mtabandi? Bon, nga na betelo te. Ye moko na bandi koloba mais oyo nyonso alobi eza pratiquement vrai. Yango na kutu na okende nanu te nazala nakutana na paster na sola na ye na moi elongi eza osepela makasi po nayebi ke makambo nyonso ekomi bien mais toye namonaka moko ya insoli tomoni lelo oyo eza le 3 octobre ezalaki journée prophétique ya bapapa mais tomoni ozosambela mpo na mama moko epuis tomoni bamanifestation eza nino juste ndenge babisaki yesu kristo lelo eza mokolo ya saba koma yo kobondela mpo na motu donc mama oyo alandinga kaka lelo na tongo na télévision ayoki mpe programme bien mais compte tenu ya makambo aza nango nda supportaki te abi malgré mokolo ya bapapa nga fona kende kaka ntango nayambi ye tosololi na ye azolela baproblème aza nango eloko eningisi ye makasi parce que il paraît que alotaki ndoto moko amoni bazwi bakisi moko soki bapompe na nzoto e amoni manifestation ya douleur pandi qu'on se manifester ntango na bandi kobondela mpo na ye alo makambo nzambe aspiranga azoki makambo ya matata mingi amoni esprit moko ya malamu te mais entouré na basala nzambe aona bon babiloko ya boye ebongaka vraiment motu ye moko peut-être atémoigner kozala malamu mingi mais kana kosola na ye soki akopesa nzela ame kotémoigner nini namoni mpe ndenge nini nakomi na esika oyo je crois ke ekozala malamu mingi. Merci. Merci beaucoup papa no opesi biso accord toke kozwa mama wana toswane totuna ye ce qui s'est passé puisque ye monde amiyebi koleka biso moko a expliqué biso bon nsima tozongela mpona koclôturer bengaka yango na presse eza vraiment insolite l'autre ça c'est vrai que toza na béni de Dieu journée prophétique ya bapapa le 3 octobre quand nde toannonsaki nde mpe boyebi mais c'est fait que na kati ya consultation prophétique ya bapapa il y a un cas qui s'est présenté tomoni mama aye awa tokotuna mama awuti wapi et pourquoi elle est là aujourd'hui na oyo journée ya consultation prophétique ya papa or consultation ya mama ezali lobby le 4 to ya mama ya sopa pesa to kombo na ye to ba ndenge nini awuti wapi et puis a se retrouver en ndenge nini. Bonjour maman. Bonjour maman mosali na nzambe. Mama kombo nani owuti wapi? Kombo nanga Georgette Kapinga Mwanza na uti monga fula. Osambela na béni de Dieu depuis kala te nasambela na béni de Dieu te mais nalandaki mosali ya nzambe na tongo na ba 5 heures na émission leo nalandi compte tenu ya ba problème naza nango tellement que nalalaki pe na nuit de prière nalamukaki to na chaîne na moni nalandi nde na yo kolanda adresse apesaki programme mokolo na lelo mais tellement que nalamukaki nazoyoka pe malamu te nzoto bien te nalobi te il faut nalanda ye oyepe nde na ye pe
mais le connaît les tomoni na ba image ngone zo leka tomoni mosala nzamba zo sambela pona yo tomoni ba manifestation salami elo ngone zo leka vraiment kati na yo mama na ngai nazalaki pe komiyeba te tango makambo ngo ezali koleka na yaki naza koyoka pasi wana nakobomba te nalalaki mpo nasalaka mingi ba nuit de prière natamboli na beglize amoni makambo mingi oyo nakomaki komonaka ezali atteinte na vie na ngai na vie physique na ngai namoni ke te soki nalandika beglize nakoya kokufa bakoya kobomelanga meme na kati ya eglize nakoma obondela na ndako eyo kosalaki nake na eglize songolo na eglize wana nakendaki mpo bayibaki nga biloko moko na ndako ezali eglize na bandaki kosambelaka nasambelaka mpe kuna kala mais tel contenu ya bamakambo namondaki na moni nazongaki nsima navandaki na nga nakomika kobondela nga moko na ndako mpo eglize soki eglize nyonso eza kozalaka dessus humiliation kofinga bamakambo nabi te ifo naluka na milongi ya nzambe nga moko nde nayo okende bayibaki nga mwa biloko moko na ndako nakei lokola toleka pe nini ya consultation prophétique ezali église ya molimo na ye kokende nakei pe basakoli mpo na nga bon bapesi nga rendez-vous toye kokutana na chef de paroisse tosololi mama makambo nyonso tosololi mpo basali ya nzambe baza lokola baminganga mais nyonso tosololaki na sekonfe tout libanda alobi yango nyonso libanda ayo kobengisa nga un certain dimanche yaka prière nga bia eza prière na mesana kokende nakei mpe na motema akofungwama nake kobondela akobondela namondaki makambo mingi nayokaki mpe mingi na kati ya eglise na bia asaye ezali biloko na mesana koyoka me nayeli mpo na nzambe bayo kosala appel de fond naye kotala modele bazalaki kodirige nga na bite oyo ezali likambo na nga ti naye kotelema nga na bimo nga nakopesa mpe autant mpo na nzambe na ngai me nakopesa ngo lelo lobi te au courant ya semaine naye kozonga samedi au dimanche ifale culte ezala nakuti paroisse kokanga nakutika mosali ya nzambe ayambaka nga mokolo ya liboso tobondelaka na ye ayambinga normalement toyambanaka me mama azopesa nga bonjour papa nandimika bonjour papa paroisse eza ya kokanga lobaki nange lo mosusu te nga mpe nalobaki mosusu te nazongi naye koya kaka prière dimanche mama modele ka ndenge balobi bato nyonso bandimi kopesa fond na bango bakofukama tobondela mpo na bango nga nakanisa eke bazobondela biso mpo na appel de fond ndenge tose confie nde tozwaki ve tofukami namoni baimpose bato bakomi nga baimpose nga moto asuka ya suka bango nyonso mpe baye baimpose nga maboko kilte sili me lokola azalaki en transe ti esi makambo elekaki nayebi na nga te soki bazali na bakamera na bango kashe soki mpe ndeni nayebi na nga te naye obima na nga mpe bonema na ye na ndako koya nalali premier jour deuxième jour namoi mpo nazalaka na likambo kolota mingi soki naloti likambo eza kaka bongo eza bongo ntango mosusu namonaka mpenza moto aye ayebisi nga tala boye ntango mosusu okomona asimbi nga na liboko omoni likambo eza eza bongo mama sikoyo tellement ke nakenda kopartage na bango nayebi objectif na bango te nde koimpose nga bamaboko wana baimpose nga na ye bandoto nyonso to ekimi nakoma omona makambo mosusu nga lobi lokola na molimo toyebi kameme po tosi toumeli nga na bia te eloko nakendaki basali nga je naumeli na bando obondelaka na nga bina kose confie sikoyo epa naye nazonga lisuku na epa na bango ezali ta mosusu mpo bakende koboma nga mpo nga namoni se deja koboma navandi na nga na ndao nakomi nakende wapi kofingeleki kocholeleki mama nakolota ta mosusu bapaster nzambe azotalisa nga bango boye nzambe akotalisa nga tala bayoti baza koutilize boye nde ekufelaka nga kaka nazongi na bandi na kobondela na ndako okosala un certain jour il fallait nasala nuit de prière
nabondelaki na moi nalinga binazwa temps ya kolala ta à partir ya 21h ti na olamuka minuit moi laps de temps wana ti après pongi esali lokwa koyibanga namoni moto aye na loboko lokwa médecin na bakinini kinini misato akati ya mpula liboso asali lokwa azokotisanga na niso mayone esili abwaki ya mibale ya misato esili nde nasutuki ngabi seigneur onini nafukami na bandi kobone na déclaré ngabi nzambe nga naza moto mayele nange eza limité me mabolongo na nafukamaka epai na yo nayebi kosangisa nzambe mosusu na yo te oyo eleki nayebi te me yo oyebi soki ezali vraiment loboko na yo ezala ya yo ya liboso soki ezali ya mutu ya yo ezala liboso ya mutu na nsima mpo mutu aza mutu yo nde nkolo mokili oyo nakoloba lisusu nini bitumbeleki me bitumba na ngai nasi napesa na maboko na yo mpo olobaka na ngai bi etumba na yo ekomi ya ngai nzambe na nga nasuki kabongo nayebi eleki te me yo ndo oleki oyebi nazongi nalali pardon mama namoni kozoloba vraimen ebele mais lo nangi nayeba kaka c'est vrai que tu as été déçu par les pasteurs décevant yo mais lo oni esali que na kolanda mosala na nzambe na tongo na 5h du matin confiance en ezonga so epai na ye confiance ezongi epai na ye tellement ke nalalaki na problème oyo nazoloba etungisinga mingi mpo nalalaki na badouleur église moko nakendaki nazwi kaka déception nautaki kozwa déception nazongi nayebisi nzambe ngabi siko nakokimela wapi mpo problème naza nango malamu na partage ata na motu na partage na mosali ya nzambe mosusu asunganga nayebi place nakokimela te nasali nuit de prière na 5h nalamuki fale na bio nafongoli télévision naluki chaîne mpo bachaîne nyonso ekimi ekomi ekoti na TNT nde natombe na RTP nakutani na mosali ya nzambe azali koexplike azalaki koteya aza koexplike bato mpe baza kotelefone nayoki makambo nde azalaki koloba nasesitue na makambo na nga analobi boye nalanda nanu ye nalanda ye oye pe omoni pe namoni nde na ye pe namoni l'air na ye alobi na nga olandaki programme te mama nga na bino alandaki me papa namoni nakoya kokufa pamba nalobi lelo kaka nanyata pour vike nayeba place chance mpe na ye kokutana na ye nde abondeli mpo na ngai. Merci beaucoup maman. Mais le baiser le 4 octobre za journée so prophétique ba maman okozala nakozala mama na ngolu ya nzambe apesanga makasi na tra. Puisque eza le bezali pasteur on a samé pona yo mais le baiser mosakoli Esther Mongu yem dazo sala ko konsato pour tout le monde papa bazo kota bazo bima le biso est-ce que le peut koya lobi na koya na ngolu ya nzambe ngako na balonka mama kangama na nzambe ya Evangeliste Ernest Mongu okozala desute c'est un dieu de tikotak akosala o binene o zoluka ba solution pe okozwa yango toto ka mama na plutôt o yambaki parmi journée ba papa lelo ndenga lobby alobi que elle a été déçue par les pasteurs puisque yé ami pesa ki corps et mais pas ba homme na nzambe m'a senti que ba homme de ya nzambe na ndé mutu ba yibiye eloko na yemo kasaki na comme don ya vision elo na eba est-ce que mosala nzambe comme ko yiba susu mondimi don wana ezande ni papa bon nzambe azwaka contrôle na basali na ye ndeka na lobaka to na basali trois sortes ya basali na nzambe oyo amitié oyo batu batie na oyo nzambe atie loso okute na oyo ye moko amitié aza mpe pasteur oyo akosala n'importe quoi okute na oyo batu batie ye akosala mpe selon batu il faut kuta na oyo nzambe atie mpo asala selon nzambe donc nayebi eza na ndeko moko akendaki na église moko akomi na église wana babondeli mpo na ye do ndeka paster asimbaki ye na motu kilte esili abimi azongi na ndako butu wana bo mutu akoma mpe kobela motu ntango ayaki epa na biso nde nzambe ekotalisa biso mpo paster yango aza mpe renommé na mboka na biso même na mokili na poto me nzambe alobiki aza paster oyo asalelaka nde bokoko aza na pouvoir ya bokoko nde esalaka misala wana. Alors, tant que écoutez sous na esprit on a combattre déjà moi sur wana. Tant que tiens sous le boko, monique ténèbres babunda kate, mais et détruire sous vie à cher wana. Donc il existe des pasteurs où il va rappeler que vous avez tout à la batou, tu vas rappeler que vous avez tout à la batou. N'est pas ce témoignage, je ne connais pas ça au Congo central dans Matadi précisément,
ayambaki prophète moko na ndako na ye en tout cas babondelaki makasi apesaki mpe prophète wana vena offrande moko mpena ya motuya. Après un mois à découvrir bokaweki ekoti makambo nyonso ebebi ntango eyaki nde mosakoli aye kosakola nyonso oyo euti epai mosali oyo eyambaki azalaki mosali na ngai te kokende na ye nde amaki biloko na ye nyonso. Donc il existe ndenge mama oyo namoni basali elingi olobaki esprit oyo azokombattre ye basali nde bapesi ye nzela mpo bayeba kozwa molimo na ye mpe babloke nyonso evande katikati na ye. Nga namona déjà mutu baosala opération bongo diable aye kocoopérer na docteur pour basacrifier mutu wana. Il y a des docteurs oyo baza na misala ya mabe bakolaboraka na bamalade oyo batretaka baza possédé na milieu mabe bayokanaka ndenge moko mpe na bapasteur. Il y a des pasteurs oyo baza mpe na misala ya mabe bazokolaborer mpe na monde ténèbre mpona kodétruire libota na Nzambe. Donc esalemaka nango. Vous ne voyez pas que l'évangéliste international Ernest Mongou, qui est commis vraiment accomplissement à parole en Nzambe, c'est Nzambe que dans la fin de temps, ça les mabé ba komona na poissa. Oui, eza beaucoup qui s'amène bilaka. D'ailleurs, ba signe belé zomona na auto comme que vers la fin. Donc sengeli vraiment repentance était à masusu makas na kat na église, batubaya ba ke enlèvement ezali fin du monde du pays ezali. Ne conseil na pe sakana bana na Nzambe bazolanda ngai. Exactement pour Ernest alobi boye pour bamoni délivrance et témoignage non nana pour sabana na Nzambe baza na confiance ya bango moko d'abord na Nzambe bazo sambela et tant bazo lelela Nzambe on est capable de orienter bango parce que tant autre commune est comme très difficile basa na Nzambe baza perdu bazo baté bako se confier na nani ndazali nani seul le Saint-Esprit ne akope son orientation kat na ba oyaye baye besika ni sikeli batia matambi na bango. Tellement gâté, puisque tu m'as dit que c'est merveille naé, tu es sur le repas Moussakol Nabiso, maman Esther Mongou. Oh, tu sais, je sais qu'elle est vraiment épuisée, mais quand on a souci na bino, pour nous pouvons bailler tu es pas naé, pour à lober la pébiso, à fond la pébiso, aux âmes à bomba mi en Zambé. Et on a quelque chose à Moussakol Nabiso, maman Esther Mongou. Après ça, on a tu vas passer na bino, na Dieu TV, moté. Bonjour maman. Bonjour Maman Dia, bonjour Pe Balandina Biso, nyoso ya émission Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Et pas nyoso bozali Nzambe ya Lola apambola bino. Amen, amen, amen. Maman, lelo ezaki journée na biso le 3 octobre, journée prophétique à papa. Donc papa va répondre massivement. Mais na force on Nzambe renouveler la kao, to muno yambi moko na bango eleki na ndenge nini. Oui, na pesi lokumu epa Nzambe. Soki na lobi ke na ngai moko non mais lokola ezali biso te mutu tosalaka yango ngai te nde mutu na lobaka parce que nayebi ba vie ya bato te eza Nzambe kati na ngai nombre nyonso oyo ba papa bakozala Nzambe soki lobi alobela moko ata baza mibale ata baza 100 ata baza 200 Nzambe mutu akopesa force wana pe ayebi moko message oyo akotransmettre na libota na ye yango moni ke tosali musala oyo tisuka. Merci maman tosali musala tisuka to moni ba participant na biso bakota ki pai na yo chaque fois que bazobima na ba interview na bango elongo bango zaki akofungama bazaka na le moment bazoloba que ngai kutu na lobi na ngai likambute na fungola ta munoko te mais mosaka alobi nanga nyonso oza na kati motema nanga pe oza ki sujet de prière nanga ona somela ki lelo secret za nini mama nanga ici. Oui mama dia na koyebisa o ke Nzambe ayebi mutu koleka mutu ata ye moko eza ba makambo oyo mutu ayebi te mais Nzambe nde ayebi mutu lokola yenda za kolo milimo yende akoyeba makambo nini o efandi na kati ya bato kobosana te Bible ezolo bana biso que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors esprit ya mutu alors mutu akoyi ko découvrir esprit na ye moko te soki Nzambe te. Alors Nzambe nde a révélaka ba chose cachée oye batami na vie ya mutu po ekoka kopesa mutu nzela ya koyeba koma koyeko bondela ebele ba bondela ka par ignorance bazoyeba te azobondela pona nini ou soit azocombattre pona nini pe epa ya nani o bondela okobunda bitumba oyo eza lokola bakangi yo misu ozomona mutu ozobunda na ye te nde ba prière bato misusu basalaka azocombattre contre qui nani oyo azana bitumba na ye nani o asimbi bitumba na ye to bitumba na ye ezouta wapi alors esengeli mutu azala révéler
mutu ayeba o ezali de la part de Dieu. Bible zo ba biso peuple sans révélation, peuple sans frein. Alors to ko tamwa na kati ignorance té. Yango zo mona ke non, c'est poussé par l'esprit. Dozo mona ke non, tozo loba de la part de Dieu. Tozo sakola de la part de Dieu. Na ko bandela ko yebisa oke eza Maman Esther té, c'est Dieu qui parle. Na kati ya Maman Esther, ozo révéler ba choses cachées, o e batama na ba vie ya batu. Po Maman Esther ebi vie ya mutu té. Eza na batu o ba ye awa. Baza batu asika. O to kuta na bango kaka lelo. Mais Maman Esther ko yeba mabota na bango comment? Maman Esther ko yeba bango comment? Mais nzambe lokola yebi batu na ye. Ayebi pe bitumba nini fandi na kati ya batu. Yango zo mona ke mutu no aza révélé pe azobima satisfait. Merci maman. Réponse vraiment ezali tellement profonde pe lobi nyonso. Mais toza pe sous lobi na lobi le 4 octobre toza na journée prophétique ba maman. On prépare ngo ndenge nini? Na ko préparer yango tolinga mingi ko préparer kaka na prière parce que naza instrument oyo naza na posa ke nzambe aleka na nzela na ngai pour la transmettre un message na peuple na ye. Yango secret mingi ezala kaka prière via sanctification. De yango ezo dominer beaucoup plus pour que nzambe aloba na yo. Omoni ke naza choisi ezakaka na ponami que nzambe alobela pona tia na libota na ye yango zo mona depuis lobby mikolo nyonso yo tozozala préparer pour que musala o eza ya bisote eza ya nzambe pour ko dévoiler ba secret batami na ba vie ya bato. Alors eza chose facilité ceux qui toza na intimité na nzambe te eza via prière et sanctification. Après 2 jours les 3 et les 4 octobre, on appelle semaine prochaine, programme mon église bénie de Dieu, na Kivula numéro 3, ils allaient opération Vandanase, le 9, le 10 et le 11. Au robinet, maman pour un événement. Ok, opération wana na koye bisao que ezali deuxième édition. Parce que première édition maman dit ezaki na impact moko ko sakanate. Parce que batu ba témoignaki na batu o baza na poto etiki bilembo mingi na bomo ya batu ebele. Alors tout le sous deuxième édition yango Mosai na Nzambe organisaki yango ndenge Nzambe inspira ki ye nde tozo sala ngo tout hoyo yango to senga na batu nyonso tout kutu na koyebiso ke aux extraordinaire parce que ekoleka ti en direct na internet to bonde na batu poto ba o ba monaki to lekaki a bazaki pe na posa ba participer na prière wana Mosai na Nzambe atie nyonso atie mbongo eke nyonso eleka en direct batu ya ba étranger pe ba bénéficier pe na yango. Alors on a koyebisa batu nyonso c'est préparé pour la mukolo wana eza 3 jours. C'est préparé vraiment pour la mukoloana que Nzambe kozala au rendez-vous. Alors luka ke mukoloana ozana ba problème les autres préoccupé vie na yo makambo e masharate na santé na yo na libala na yo ba intimité na yo na couple na bino. Alors mukoloana 3 jours wana Nzamba kozala au rendez-vous parce que Nzambe o a révélé Mosai na Nzambe likambo yo yeba kaza sima ya maloba Mosai na Nzambe pona kokokisa maloba na ye. Maman ebi ke batu pe baza sima pe ya programme ngo nombre d'abonnés matia double. Oui, nombre d'abonnés foi mata moni Mosai na Nzambe tangu azwaki likanisi oyo ya kokende ti na internet parce que ayeba ki te au moins Nzambe tangu alobela biso makambu likambu nano ezalaka te yango zo mona ke tangu alobaki na mokili alobi ke nzete zala liloba nde bandaki mais nzete landaki na sima. Alors Mosai na Nzambe pe ezalaki na mikolo leki avant Nzambe alobelaki eke okozala Mosai na Nzambe eno kaka pona Congo oza évangéliste international. Alors moment on a komi na poto te moment on a tamboli bitambola tambola te Nzambe sa memie déjà na niveau internet a commissionné déjà avant que ma colonae enyata. Alors ezala bato belé o bazo pambolama na bato belé oyo bazo bongo la mitema na bango o pe bazo témoigner de la part de Dieu. Lelo Mosai na Nzambe ayebani na ba famille belé na ba couple belé na bato ebelé kaka na nzela ya internet. Alors on a koyebisa yo mutu okolanda biso 3 jours oyo okozala déçu. Nzambe évangéliste Ernest Mongu a visité Bomoïna yo, a visité Libota na yo, peu importe ko komela yo t'inquiète. Pendant 3 jours na assuré yo bénédiction, na assuré yo kimia, na assuré yo joie, na assuré yo makambo nyonso za nango posa za na biso kaka connecté au vivre de la part de Dieu. Mosakola Lobby, qu'est-ce qu'on peut d'autre ajouter? Ce n'est vous inviter que la semaine prochaine, le 9,
le 10 et le 11 na église bénie de Dieu qui voulait la numéro 3 na Kitambo. Référence na biso maison Mbungu na la vers Vélodrome et puis Vélodrome na la vers maison Mbungu. So comme kana ko tunga na l'église ya évangéliste Ernest Mongo ata mwana mukie akoya kotika na kati na béni de Dieu. Lipamboli yango yo basa na Nzambe présenté sur le plateau d'or yo ko rata ondeni. Tokutani prochainement. Merci beaucoup. 3 jours ya opération Fanase ezo banda semaine prochaine olobini pona ba abonné na yo. Oui, tozo senga mingi nde omoni ezo sala pasi comment était ndenge nzambe abengi biso vi nyonso yango kobondela mpona bato donc ngai nabenga bi na temps plein nasalaka eloko moko te ni mwasi na nga bakobenga biso meyibi problème eza te parce que toza basacrifice nzambe asacrifie biso mpona délivrance ya libota na ye oyebi ngai nakotaka retraite ya 30 jours naliaka te namelaka ti ya pamba na butu pendant 1 mois alors mokolo moko équipe intercession bazobondela ngai na kati ya strade bango libanda bazolela siko mpona nga nzambe mosali na ye aliaka te akondi akauti nzambe ekitisa ngolu nzambe utilize ye nzambe nguye ekiteli bango wana ngai naotanga na nga bible so nayoki nguye ekiti bandi kosakola kosouffrir souffrance ya mosali na ngai ezali esengo na ngai na nyokwamaki esengeli anyoka mpona milimo na ngai na buka ye na koseka nzambe asoba na nyokwama mpona milimo na ye donc toza bainstrument moko boye oyo nzambe aza koutilize mpona délivrance ya libota na ye yango tosenga na bandeko bazwa na biso bosabone massivement na site na biso na chaîne na biso ya télévision tokobondela na bino en direct le 9, le 10, le 11, de 8h à 10h, opération Vanacé. Nabi que belé bota na misala, mais premier a été, tous ont préparé pour service, monsieur, il y a 22h. 22h ti minuit, 22h ti minuit, et babiloko to senga ki soki to zui yango kaka, ordinateur moko, ba DSLR mi ba les cartes à télévision. Soka to zui yango presque chaque jour na batongo na bakokwa, to kosala ba système ya kobondela ka pona batu, ba système audio parce que grâce aux Nzamba PCB sur photo ça elango pour te battre belé bazo zela pour aider basus ko sunga bomo na bango bo s'abonner massivement à partir le 9 le 10 le 11 to kotimbala moko en direct na ba programme belé bozongo du jour au jour zamenanga ya pambola bino. Amen 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 amen.